Sali Mbote na bilo de Sobola Daka chaîne de famille Bota News TV vraiment tout bien en tout cas beaucoup ta le makambo chali beaucoup ta la famille to kota vraiment tout bien famille Bota en tout cas so bozali bo se manifester bo chaba j'aime la bien ko ça bien kuna to bien vraiment ba pesha love to bien ba dina shuka ndina lobaka. En tout cas, nous sommes famille, tout ça, on a vraiment tout constitué en famille, moko, ils ont soudé et tous se soutenir et que ça vraiment bien. Merci beaucoup les bino nyoso au bolinga biso, vraiment nzambalo la apambo la bino, vraiment mokolo malamu pour la bino nyoso. En tout cas, la famille toye kaka pour la information comme d'habitude de Tomisana. En tout cas, ils ont passé, ça fait très mal quand on a l'obaka. Réseaux sociaux il y a un problème ebelé au l'autre mona en tout cas bande kolanga toye to koloba makambo ebelé za awa concernant makambo ya Davina concernant belle vie candidat patona concernant ba o nyoso bazawana o bazo continuer ko finga Davina pour la likambo ya belle vie en tout cas bande kolanga y a parlé vraiment avant en tout cas na fiji na tout bita disolo film na tout tu consigne ça. En tout cas, tout le monde, mariage truc, et l'autre comme le mariage croisé. En tout cas, ils ont dit les camps. Il y a les camps belle vie à côté de la monde de mariage. Vraiment, il y a somme la famille. Tant tout le baka, kolata, besoin, mais écriture, boutique la belle vie quand la patronne a tout le baron la tina. Et parce que quand l'écriture est endeuillée, tout le monde a vraiment écriture endeuillée, ils ont payé tout le monde mariage truc ndenge l'équipe de kolanga tout le monde ndenge ni maman Marie-Jeanne asuki alors bakosi epé pas ndekolaye mais ngala kubenga ko kosete maman soza maman il faut zamaile parce que ndeko mso ko zaza na mwana te alinga kota kaka soki nde balobaka alingi kaka baby sape oya yo maman tango boti déjà il faut zamaile et puis ce qui est grave moi na yo ande couper son nyos ce que tout moi na bande ko selo là c'est autre chose mais abande ko selo nyos mais on dit vous créer le komoro be kaka pona o soka bali abando pesa ngate ako changer mais aussi l'autre moi na yo azaka ninga zalaka ça fait très mal. Babiloko abonde tolingaka o belle vie azoki kopundola o belle vie azobimisela biso bandeko na ngai c'est pas donné à n'importe qui baleson moko boye oyo eza baleson ngai nabenga yango baleson ya vie oyo mpenza otali filme ozwi leson moko boye ekoti na motema na yo mpe bamakambo moko boye oyo ezosalama oyo eza caché tu vois en tout cas bafilme ya belle vie nzambe apambola belle vie apambola Poutine tomoni kuna ndeke film na so esuki tomoni Ronel linga suki Ronel a ko suka kuna l'église vie appréciée parce que bande kolanga lelo bambikodi bato akifi bakota pe l'église liboso ezalaka omona bonka bana bisika na bombe lelo yo bakota na l'église ozomona nganga akoti na l'église ba formeli na bolo ko l'église mais bazana babata misala mabe yo so ne faut koyeba tala mama milo bazo marone na ndinga ba prière ka ndinga izalaka mais or bango ba osela makamu donc beve zo tel sebiso il faut tous à la prudence dans la vie so oza prudente et là vraiment mabe il faut vraiment être prudent dans la vie et c'est très important yango moni beve azo tel sebiso bandi kolanga vraiment film mo kitoko en tout cas rapidement la famille tout consommer ce film na biso mariage croisé automoni lelo vraiment j'espère qu'il est toujours un film na biso en tout cas tout consommer film tous allons pour consommer film tout talango vraiment malamu ko ekotisika na ebiki la déception n'est pas Belle Vie TV to ko za toujours kitoko na kati ya Belle Vie TV bandi kolanga en tout cas tous allons toujours soudé kaka nde na lobaka bandeko tokota na bafilme na so totala eza esengo ntongo totala bafilme beve osala mosala kitoko aopesa biso mosala kitoko mosala makasi
alors tozongisela ye oyo azosala mpona biso kozala malamu mingi kaka nde nalobaka soki tozongiseli yango en tout cas ekozala vraiment plaisir ya trop tosala yango bandeko na nga tokota tobeta ba 100K film ezobeta ba 10 jours 100K ezokoka te non la famille topartageaka tofilme koti topartageaka la famille pourquoi tozopartage tozoka esengo filme boye tozwi baleson topartage baninga mosusu bakota balanda ekozala plaisir ya trop voilà la famille voilà vraiment ezalaki introduction na biso tozokota sikoyo na suka na likambo bandeko na ngai suka ya likambo eza nini ezali lolenge Davina afingami na réseaux sociaux lelo tomoni Davina afingami na réseaux sociaux c'est parce que kaka akomisaki belle vie donc nde tozoloba boye belle vie bato bakokomisa te et puis namoni ya gola asalaki mission mo bakataki baparti asalaki ndeka bachaka baparti na bango batie baparti ya gola azotia banini ya Davina ndenge Davina akomisaki sila na matanga ya mama na ye ou alobaki abi lelo yokoma contre sila lelo ya kofinga sila bandeko nanga est-ce que Davina aleki déjà na télévision afingi sila point d'interrogation oyebi er moko ça fait très mal parce que lo mona ngana loba er Davina akumisaka sila mutu nini oyo ya famille libota ayaka passer la Davina be mission alors baki ndenge okumisi sila yo oza boye oza bafinga Davina mutu monte asalaki siko pourquoi quand soki ekomi na ntango ya Belleville mutu akumisi Belleville il faut ezala problème mpona bino ça fait très mal bandeko na nga ebi makambo toolekisa en tout cas ezosala pasi esunga te vraiment oh mutu akumisi sila c'est normal ta wana c'est normal mutu asiseki na matanga c'est normal akumisaki lelo yo aza na Belleville la patron aye pe asali beloge n'est pas Belleville où est le mal parce que pourquoi tango bato azokumisaka sila famille libota esala yango problème te bakonike ya famille libota to bakonike ya famille libota basala yango problème te mais pourquoi quand soki ekomi kaka mutu aye kaka akumisi Belleville il faut mutu wana azwa bemission ya ndenge na ndenge ya kofinga azala kritike bozomona mpasi mabe ezowuta en tout cas bakonike ya sila bobebisi théâtre bobebisi sila na ye moko sila bokoti na ngambo wana bobilo nde boye kobebisa théâtre elle est libre Davina aza libre ya ntango akumisaki sila aza mpe libre ya ntango lelo amoniki na akumisa belle ana ye libre ezomettre sens te ezomettre no sens po Davina atikala te koleka na télévision aya kofinga sila non nga namoni yango te aya te sur les réseaux sociaux aye wana bando finga sila adémarre sila non adémarre sila te c'est juste kaka nde tomonaki na matanga na fête nde elekaki alobi wasomona alobi na ye et puis Davina aza ne bongo sikoyo ya bino problème eza nini oyo ya kokritike oyo ya kosala yango problème soki afingaki sila là on comprend que Davina ya fingi sila maintenant alobaka sila bende mama Thérèse asalaki mama Thérèse pena ayaki kofinga Belleville mpona sila afingi Belleville alobi mpona sila yango moni baretombe ezongaki batielaki bavideo mais Davina tike kofinga sila te Davina tike kosala sila émission te sikoyo nyonso wana oyo bino bozoloba wana mpona ye euti wapi la famille
euti wapi tozana bato. Pourquoi tout ça? Pona nini kimotema mabe ya boye? Pona nini jalousie ya boye? Pona bino mutakokumisa belle vite. Mutakoza na ngambo ya belle vite. Do bato nyonso fo bazaka na ngambo na bino. Non. Nana wa peut que fille avait hypocrite. Il a hypocrite makasi. A hypocrite makasi bande kunanga. Ka ndina lobaka oh lelo biso to si la ndinga zawana azaka lingani azani musika batu parce que aboyeli ba problème alingani ba bonté ça bonté. Oh ils ont jalousie. Ben que la fille la jalousie nana ma que la fille la jalousie. Ben vie monde avec bazala patrona. Na kwena. Dina na la douce la patrona na kwena. Ixil pechanga la patrona na kwena. Bimo bobi ixil pechanga ba bloco a sali ça l'a créé déjà. Donc ana kwena Ozomona. Et puis les autres aussi ba na ba kwena bango. Un peu maman Karine pas la paix ana kwena patron. Ozomona. Donc tu m'entends comment na ko se retrouver. Siko jalousie amoya sila. Ozana uta wapi tozana bato e uta wapi tuchikolo bamakambo susu ezana ntila te ezata na tine te pe ezata na sens te totika ko la famille totika. Pourquoi tout ça? Pona nini bo créer ba makambo ko be ezana na mutuna makoti. Non, moi peut-être que si la météo comme théâtre, oui, si la belle théâtre, si la belle théâtre à partir de la chroniqueur naïe, parce qu'il y a encouragé à la chroniqueur naïe, encouragé à la chroniqueur naïe, encouragé à la fan naïe, quand on est le barrage qui est rançon, les rois de la forêt, à l'oba pour la fan naïe, la fan naïe, comme tout ça, pourquoi pas si là? Si là elle est qui est rançon de la fan. Oui, raison avec na ba shegi. Biso to ba shegi li ba fonctionnaka. Et oui, raison avec na bon mais à maîtriser ba. Si la l'équipe raison na nini oh, le succès à l'équité. To na ba fantin mais agira. Mais si là à koko gérer ba fantin, c'est triste hein. C'est vraiment triste à la famille. Et ça qui te côté sur la tête. Et sur la table qui était. Nabino bato bozo mona normal. Bino ba obota la rabicho. Bon makambo les autres qui vont trouver normal. C'est pas normal. C'est pas normal la famille. Boti keloko bosa. Ya gola. Yo mtena makambo bele ya David. Omoni yo. Oyo kofinga David ya gola. Yo zandeni. Toki pa to zonge papa yo zandeni ya gola yo za kitoko te. Yi ba te kitoko, ba kitoko te. Yo paso to ngoli mwa pembe ala ba pesa yo. To chopa mwendo ba kitoko te ya. Et puis kolata ni yo lataka. Yo le ki devena na olata. Le ki devena na olata te. Et da faute na oti. C'est normal. Parce qu'on a chaîne wana oya ko makambo zambon. Ikona ngo zimbo. Omona. Ikona ngo zimbo. Na niveau d'Avina wana se. Na niveau pina d'Avina ozana luyagola. Wana na se makasi. Wana na se makasi. Alors totika. Totika vraiment pour créer toujours créer. Bon fin la mode d'Avina mais bon changer été. Alors tika la carte d'Avina à poids. Alors tika la pour changer ata muketi to pe ata mukolo moko ti. Vraiment alors la carte d'Avina à poids. Alors la femme de son homme. Alors demeurer peka wana linga zana Belgique quand la patronne aponi de sika. Aponi.
ezala nango ezala kaya ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Et puis devenir à libre. À libre. Il y a que ça là où il à libre. Il y a binoni nakati. Ça fait très mal. Bon même ma kama ben ma casse. Ma ben ma casse. Mais c'est la vie. Nyo surtout ça la ka futa maka a. Internet yo ya ma ben ma casse. Et à peine ma bé nangamba sila. Et puis si la trouve normal. Quand on est dans le bar, makambo eko sila. Eko zoa nango temps. Mais comme la temps mo be sila pa bande konanga. Eko mettre fin. Mutula mutako yeba par na ye. Ozomona. Mutula mutako comprendre ezali par na ya ko comprendre. C'est pas grave. C'est pas grave la famille. C'est pas grave. Mais aussi là, belle vie, elle a la patronne solo. Belle vie, comportement belle vie, qui fait la musique. Belle vie, elle va vendre dans la bateau. Même bateau, nous sommes bazaka permis na belle vie, bah kinde les balles n'importe quoi, bah yebi qui est belle vie. Si bah quand on m'a belle vie, bah yebi de belle vie l'ingara teke, bah tout bas la bas finga bah yebi, bah ça la semblant, bah ça la ironie. Bah ça la semblant. Mais tu vas yebi, bah tu laisses bah yebi qui est belle vie. Bah comment belle vie elle se comporte. Tellement belle vie a boya mama finga na bango, a boya façon na bango ne ba kenda na makambu. A boya ngo yango lelo ba revendiquer et pas belle vie. Ba kenda ce que bisiko ba mona ça va. Mais c'est pas grave. C'est pas grave la famille. Tout ça ça va finir et qu'on mettre fin. Et mettre non fait pour bangaté. Et mettre babili kambu nyoso. Et ça kana bandi pe ça kana suka nango. Donc écosi la nango et si la belle vie a qui tout liboso. Et un abato va regretter ka. Pourquoi tu combattant moi chaud? Pourquoi tout ça la kaboui? Et ça trop tard. Et ça tout à la famille. Vraiment merci beaucoup la famille. Nzamba pambola bino, nzamba zana bino, tu es kakolo babalobi ya malam to copier, ya mabeto boaka si à parler, on va parler. Davina apata ba finge bo changer ti artika toujours Davina apwa. Donc vraiment la famille, bo s'abonner, bo partager, bo liker ko sala biso bien. Famille bota to kota na ba film na biso to tala. To pousser en ko sala elengi kaka neto misala. Vraiment na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.